fallait autobeta martyr. Ouais. Héritier autobeta martyr. Ouais. Bana ngirngi. Bana monde entier na minito ngana zona ngirngi. Est-ce que bana ngirngi bokoki ko comparer concert martyr ya Fally Ipupa ne Héritier Watanabe? Muto beta martyr ko leka biso awata. Na 2023. Neto kina makambo. Muto beta martyr ko leka wata zate. Na biso martyr wata beta 4 fois. Ya liboso nanu. Liboso te liboso ya enta. Ah, liboso to tede na ba CD to tana ndako ba hotela musique ya wata na wenge. Poto so no clair. Ota be ya Fally beta. Hotela yango te Konista ko to betelo mo be awa. Na maso baba to Rolex ngote. Otangi kaka lumière. Otangi na son. Na public biso to zalaki wa. Hein? Na public. Hein? Ko kama raté To so la vérité na masola balabala. Nombre ya bateau bakotaki concert Héritier. Nde ozota la caméra bongo. Est-ce que vous êtes satisfait nango? Naza satisfait nango. Pourquoi? Naza satisfait nango pourquoi? Na nombre bateau wana. Na nombre wana zaki satisfait nango pour mentir. So sali satisfait bakota combien? Bateau bakotaki wana. Bateau bakotaki na martyr soki na tali ba 70 000. Bolobi ya concert ya Wata eleki ya Fally. Eleki ya Fally. Pour concert wana zaki ya makila te. Eleki na nini? Totanga no bapongo ka, eleki na nini? Point nini? Numéro 1 podium. Podium. 2 assurance. Assurance. 3 sécurité. Sécurité. 4 kunga ya 2 fois te. Kunga musuni. Animation que nous ne parlons pas. Animation. Ah, donc tu vois, on a 5 possessions, tous mené bango. Malgré ma bongo plein. Plein, ils sont là plein. Ils sont là. Est-ce que mon ami déjà qui était prenez ou soit musique mi balé ou soit koimi balé qui n'a pas bar qui mutation bi déco il va payer billet. Hein? Mutation bi déco il va payer billet. Ya wata so mona. Exactement. Ba sali yango te ba baki oya ko somba billet te kokota na hote. So ko sombi billet te kokota te. Donc on le concert à Wata ba somba ki billet ko somba. To bandeli concert na chorale. Nanu salamate. Et puis concert ezaki en couleur. Wana batu bazolo belate podium wana yaki podium ya kilelo. Hein? Eza ba podium a ghetto te. Faut tala en couleur ya podium. Faut tala Héritier. Nenga zaki kolata. Nenga zako bimela. Zo lakisa ke jeune leader. Des leaders. Ah, ça n'est non jeune leader tu le là. Oui. Ah, c'est non jeune leader. Jeune leader. Héritier ça non jeune leader. Oui, oui. Ah, donc ça jeune leader. Non, non. Bande ko botala mazinette leke mo pati bi mave donc ba vinyle no mona osiko live wana na génération 5e génération onde to benga yango da mutazo yemba ninga travailler na CD ninga travailler live yona benga mikolo Héritier Wata cassette vinyle yembande binande latande son et lumière au batu baoyela ne mikolo yango wana on to eza nini? Yembande, binande, latande, son et lumière. Pour concert ils en couleur. En plus les seuls concerts boluki bien à passer dans concert Héritier. Hein? Boluki bien à passer. Concert Héritier ba sombi billet pendant ko somba boy. Na matete, yo sombi billet wapi. Chacun dit que ngindi sarabatu mais maro masi ya lutumba akokufa na lingwa la te. Kwa aleki batuni na manzembo. Ya on a hôtel so dimanche ouais comme si Saint-Esprit nous diriger sur émission. Lutumba Simaro. Avant na isanga ko na isanga kufi na isanga mais atana ba mai atana ba chef d'œuvre. Match komi à 1-1. Ndenge ka tozolo ba match eza 1-1. Match eza 1-1 po bango ba yaki ko sala plein biso to yaki ko beta musique. Ezaki nde likambo musique. Tango Wata bimia abi to yende ko yemba. Prof. Donc martyr etini kama kika na kunga. Kunga nde mtesali ke martyr etini. Se déplacer sangwe panzana na Kisenso, sangwe panzana Maluku, bongo mpia ke sali nini? Dozela nga lingno avant na okoma na okuna. Na okoma na okuna te. Beta na lisolo na nuke concert Héritier elekaki ndengeni. Eleki ba concert oyoyo était ko beta na 2023 ya génération 5. Héritier aleki bango tout. Asa nini? Abeti vidéo. Na komi lumière. Oui. Soki omonike poto laksake biso mto beti musique. Ti lelo ba film ezo bimatea. Bazo laksaka batu bayaki ebele. Boyemba nzembu nini likamko zo tuna bango yango. Bayemba ki nzembu nini?
bokangi kraka na nani? Olobi billet tekami malamu te. Oui. Billet tekami malamu te. Faute ya bureau ya wata, faute ya wata, to faute ya mutu oyo asalisaki billet. Nanga sala ba billet ngona. David Wembe masola balabala na kati ya Kinshasa na minute oyo pena naza bongo na ngiringiri. L'actualité nous oblige à rebeta les solos ya Héritier Watanabe na kati ya ngiringiri na Movemba 34 donc bana Movemba bango tu basanganaki balobaki trop bakotaki mo ba stratégie belé ba poussaki pende Héritier Watanabe pona concert Héritier Watanabe Simba siko lelo tokiti concert elegaki lelo to yeko sola na bana ngiringiri na masola balabala boyo ka bana ngiringiri ba pesela na masola balabala Konista. Hey! Bonjour David. Konista. Ezuma mikolo. Tokutani nayo. Depuis na tika bino na mboka Jordan donc la forme na uzapeta pa ya pété. Yo ebigane makamone kendela. Konista. Ouais David. Bonjour. Napeta bonjour, bon dia, boa tarde. Na surtout dans le baga. Lufu. Na mbanza Congo elo ekaboli biso ezaka nini libanga. Bon. Donc il total na 9 pays frontaliers. Au total na 9 frontières. Auto kangami na biso nyo tout ara batuka ya monoromo. Moko. Le bar rapport ba dirigeant de o ba yara ba belge na ba portugais ba onde ba yana ba langue na bango po ba imposer bat na ndenge ya mabele za nzambe mabele za ale mabele za nzambe mais yo pe moko comme soza pe na Turquie moko pe non ozana wapi ngana za DCI ya Héritier Watanabe ya la timité mais Héritier Watanabe dans la DCI directeur ya communication internationale. Il y aura toujours en cheval. Clarisse de quand tu as eu Makambo, na Nathalie Loutadi là-bas, Makambo n'est fonctionnel. Donc c'est ça le problème. On a DCI, Héritier Watanabe à la team. Parce que on a Yomora Muto Bambi, to Héritier de Benamta. Ah, je vais Mutambinga Boueda. Et ça, on a une question pour Karma bien aimé. À la confirmation. Pour Bandi Marate que. Ozara na bureau ya wata non bien aimé Lucie tata petit na ngai babi bureau ya wata ezali bato baza na administration bato baza wana ba pakalingomba ba chali te pakalingomba chali ngana dali privé ya wata la différence na ngana bango ngona bato baza travailler na cadre d'orchestre baza mais ngana dali DCI ya Héritier Watanabe la différence yango opanzi na ngana za bongo na pondomba professionnel pourquoi bengo professionnel babenganga professionnel pona sali ebele na ngiringiri babeti mulanga bayebi bacha masunda bayebi baremo singa bayebi po bango baza ba natif ya ngiringiri Pascal Yombe aza kolela main pondomba yeyo match ya nango bien pondomba lobi match eza bien pondomba tokota na actualité ya sujet masolo balabala lelo to fandi na lisolo ya Héritier Watanabe Héritier Watanabe abeti da concert na ye selon yo selon bino bana ngiringoto concert Héritier Watanabe eleki ndengeni concert eleki nango bien po binga na yebi ke match ekomi ya 1-1 ndenge kaka tozoloba match eza 1-1 match eza 1-1 po bango bayaki kosala plein biso toyaki kobeta miziki ezaki nde likambo ya miziki malgré ba différence elekaki ebele bino mo boyebi ke mbula kaka ezali kaka na martiri te kaka mbula ezali kobeta libanda nyonso ya martiri mbula ezali kobeta ce qui fait que moye bato base déplacer baya pena concert ndenge esengeli ezalaki te mais tokosenga na Héritier Wata match esili te tozobandela yango mpo match fe koma ya D1 eloko biso banatif angingi tozokosenga yango wana match fe koma nini match fe koma ya D1 mpona minute match eza 1-1 tolingi kotanga bakombo te mpo tokosala publicité te mais bato bayebi ke bevenema du ciel ke euti koleka bamusicien mibale bazalaki na milulu ya minene na stade de Martyrs oui entre Héritier Wata na moko toboyi na biso kotanga kombo wana yo mtoboyi nga na boyi nanga kotanga kombo na tiko no wana konisa ouais David Wembe Héritier Otobeta selon yo concert Héritier legindeni mais c'est le chanteur abotama na musique Héritier bandi parcours na depuis 1998 parcours na toujours rose yebi ke koyemba kobina eza copie na epo auti na école oyo et formera bato donc laisser l'orchestre tobingi lokwa neti maison mère babanda répétition de 10h ti 22h de 12h d'état ya koyemba kobina chorégraphie darata déjà na 100 oyo muta ome na kati ya copie ya ndule c'est ça le problème au monique na milulu ele gagné na kati ya Martyrs d'ailleurs loko mo le 25
bokita bomata bomonaki makambo ya solo po bomonaki makambo ya solo po parce que biso tozalaki dedans na makambo to pendant pendant teke yo tozalaki dedans lumière pe na makambo oya milulo wana héritier ebisa dana bien yango tolobi ke jie héritier kozonga so na kata stade jie konisa komboyeno bato baotala otezela nano konisa oyo eseleki David eseleki te tobi toye kolekisa mo boye te oyo basola balabala tozokende déjà 2023 solo nango yango oyo tolobaki kete lipa te elala ya mutu te 2023 2022 tosisamaka ba 2022 toazu na makambo lisusu na 2023 pourquoi wera beti marti combien de fois 4 fois JB pena beti marti combien de fois si kobino match yango bozolinga nene elemba toyebisaki bete héritier azali mutu akozala mokila te aza mutu donc makambo eza kocontinue donc toyebi biso 2023 juillet toza sunaka ta marti odevanse ngai odevanse ngai héritier na banaki héritier da fort aleki batutu héritier da fort aleki batutu ba mission génération na ye to beti makambo te 4e génération te ba wera basali ba makambo na bango ba jibe basali makambo ton na biso héritier ali fort koleka bango so bina preuve na bandi ko démontrer yango ni dozela nga lingno avant na okoma na okuna beta na lisolo nanu ke concert héritier elekaki ndengeni eleki ba concert oyo était ko beta na 2023 ya génération 5 héritier aleki bango tout aseni abeti danger koleka bango tout recontredire ngana eloko monte David Wembe na koloba no clair son et lumière batu ba yembisha Valère d'un héritier ayembisi orchestre na ye na bato nyoto ba yembaka te ba sayeni ke ba yembi toni ko lo barate ke orchestre ezala ga yo moko obeta après avoir otambola na ba mulongo sombo pourquoi otambola na bango que après avoir yo moko orchestre ba ke basala ke lorote mais siko pourquoi otambola na bango yo moko beta drum yo moko beta mbunda yo moko beta guida mais c'est les chanteurs à prouver orchestre na yango wana batutu ba yembi ba animateur nyonso misatu na kata orchestre ba sai nini ba boaki ba petit to nyonso ba yemba wana ba sai nini ba s'exprimer bio to ninga ke relève fezala ba bimisio bimisa pe ba ninga pe to ye ba valeur na bon parce que mokileza ya bato to ye libela te pourquoi mokileza ya bato tant to bota mara hôpital avant to bima maternité to futa nini mbongo soki su to kufi po ba kunda yo avant ba kunda fo futa mbongo c'est ça le problème ngwana dans mokili to zo bima sala histoire bato ba wana sima itsala nini etikala isitoile c'est ça le problème encore Fabrice héros dans l'ombre Fabrice Yemer héros dans l'ombre donc patrocinadeur il y a émission il y a David Wembe Masola balabala konisa roto betelo mo be awa na masola baba to Rolex ngote otangi kaka lumière otangi na son na public biso to zalaki wana na public ko kama raté changer idéologie yelangai vraiment makambo oya yo to sola na yo wata azalaki na sola nazo kotala na yo public ezalaki wana makambo ya action o ezalaki te o sombi bouteille mibale ba peso de billets kuna ezalaki te pour la première des choses en plus les seuls concerts boluki bien na passé dans concert héritier boluki bien na passé concert héritier bato basombi billet pendant ko somba na matete yo sombi billet wapi kende na total pour parce que siko na matete sikoyo station total ezate parce que mbriaki sino yo mona David yango oza natif à matete ozalaki na service à protocole ya presse wana to lo bana mais na kata matete est-ce que station de service ya pop essence na matete est-ce que total eza wana ebité bata bala baloba c'est ça les problèmes ici même na ngiringi total eza donc c'est que kasi eloko elakisi ke concert wana ezalaki concert ya liseki te tala ndenge tobandeli concert na chorale nanu esalama te epuis concert ezalaki en couleur wana bato bazolobela te podium wana eyaki podium ya kilelo eza bapodium ya ghetto te fo tala en couleur ya podium fo tala héritier ndenge azalaki kolata ndenge azalaki kobimela azolakisa ke jeune leader de leader zali non jeune leader ti lelo oui jeune leader. Jeune leader. Oui. Asa jeune leader. Non. Na génération. Leader bazali. Ba wera son. Ba le leader des leaders. Ya mikolo. Ya za jeune leader. Donc azo komema okese na ye. Na ndenge elongo bani.
en tant que leader ya ba jeune abimisi mutu nyonso a s'exprimer na kati ya martyr a miyembi ye moko te eza concert te bato bayaki kotala ke totondisi esili nango te kuna yaki nde makambo ya miziki ezalaki makambo ya miziki yango nde match tosola vérité na masolo ya balabala nombre ya bato bakotaki concert héritier nde ozotala caméra bongo est-ce oza satisfait nango naza satisfait nango pourquoi naza satisfait nango pourquoi na nombre ya bato wana na nombre wana nazalaki satisfait nango mpo martyr osali statistique bakotaka combien bato bakotaki wana bato bakotaki na martyr soki natali ba 70 000 ba 70 000 mpo martyr ezali se wana nyonso ndenge etondaki wana ezalaka 25 000 bato bakotaki wana 70 000 yo kutu ozoloba kutu makambo te public oyo ezalaki wana Public oyo ezalaki wana. erépondaki totala mpe be moto abungisi eloko kuna aza te tozalaki na bato ya classe yo oyebi tozalaki na bato oyo bauti bacommune parci parla oyo bauti parci parla bayaki mpo na milulu ya miziki ya wata donc natali soki ete public wana ezalaki une affaire yekuta asala erreur 75 000 oyo biso tosalaki na kati ya groupe wana na kati ya eloko wana wata akotaki 75 000 personnes okoconfake ngai na nini ngai nazalaki wana na mikontaki wana oyo tomiyebiki mpo parce que ngai nde tovandi betina abengeli professionnel ngai nakoti martyr mpo na église ya mwanza mais ya yebi ya benga yango bato benga numéro combien te mais ya yebi mo oyo baemployaka na kati ya martyr ya otangela yango très bien tout na professionnel ayebisa ezalaki nini babenga yango nini bamo wana babenga yango nini secteur par secteur ndenge ezalaka na martyr soki totali okomona se na ye se nyonso wana ezalaka 25 000 ezalaki déjà rempli sans compter bato bakitaki na pelouse mpo sécurité ezalaki assuré baboyaki bato bakita na pelouse mpo bamatch ezali oyo ekobeta mikolo ekoya nde baboyaki bato bakita na pelouse wana torespectaki yango soki otali concert wana okomonaki eza concert moko éducatif besanité eza te kimoyibi ezalaki te concert ya wata eza concert moko éducatif na point ke bato nyonso bakoleka na nsima baasire concert ezalaki asire baambulance ezalaki soki okwei bamemi oyo bakei na yo libanda la police calme sala nyonso olingi moto akobouge moto aza te eza concert ya bakuluna te oyo bayaki ke basala plein babimisa mobulu bayiba biloko ya bato kuna makambo wana ezalaki te eza na moto abeta concert ya kuluna kuna na stade baleki wana ebele yo moko moni concert tozoboya kotanga bakombo mpo tokosalela publicité concert ebomisi bato oyo bino nyonso boyebi bibembe ti lelo bazoluka bango bakende kokutana na bafamille wana maintenant nous bakomi te toke malema konisa totala caméra bata balabala baotala bino nayebi ke neve na ngai Lodi Lizara aza wana na Landry Mambakila ndenge bafifra na bakambutu emi Mambakila aza wana ndenge kinelaka na ndenge malako elo nini ngazo oloba tengane menga pozo question ozoke na ngai question de na yebi yango Martin ezalaki vema dogi mana mama na sumbela na niveau moko numéro 0 Martin Labino nazosola na yo ezalaki héritier ayeki kobuka nde Jericho abuka miri na makambo nyote koma eka be concert ndenge kenanile mais tellement d'une force ya mobali concert etani abuki miri makambutu baeba so bakona sima makambusu ko intercaler bango ezate c'est ça le problème bon miri Jericho on a attaqué mutabuka ki miri Jericho te tant bayebisi de ministre ya nini ministre intérieur aleki kete bato bakufi na makambo na tala boy malgré bibembe mwana te mais bibembe batambula yo kokuta na ngona kataki ça bibembe batambula ça nini et monana yango monike wata salaki ba démarche ba roya na sima po passoire sani ezala yango monike fallait babuka mira Jericho makambutu ezonga 0 na biso yete match eza 1-1 match eza 1-1 match eza 1-1 to sola na ndenga bien na masola balabala pile le top déj batu bozobeta lisolo ke match eza 1-1 mais batu pe bana posa bayeba Fabrice héros de l'ombre ana posa yeba possession ya match yango différence eza ya combien zela natalisa yo siko match eza 1-1 eza na makambo ya génération 5 o bato babetela yango tolo ce que ça combien de personnes abeti déjà martyr na 5e génération toza na Faline héritier yango to bike match eza 1-1 na bongo bato ba oser na kati ya martyr da match eta 1-1 yango siko to défenser de na jier awa susu match kende de 1 c'est ça le problème encore te to que non malé oh masola baba to que non moi ba détail fallait to beta martyr héritier to beta martyr bana ngenge
bana monde entier na minzo ngana zona ngenge. Est-ce que bana ngenge bokoki ko comparer concert martyr ya Fally Ipupa ne Héritier Watanabe? Ya wateleki. Hein? Ya wata eleki. Po oyokaki nzembo de zéro ebandeleti suka omonake ni gratiné à voix. Bana ngenge. C'est ça le problème. Bana ngenge bolobi ke concert ya wata eleki ya Fally. Eleki ya Fally. Pour concert wana ezaki ya makila te. Eleki na nini? Totanga no ba pongo ka, eleki na nini? Point nini? Numéro 1 podium. Podium. 2 assurance. Assurance. 3 sécurité. Sécurité. 4 kunga ya deux fois te. Kunga musuni. Animation que nous ne parlons pas. Animation. Ah, donc tu vois, on a 5 possessions, tous mené bon, marqué bon plein. Plein, ils sont là plein. Ils sont là plein. Batunion sur la défi. Concert à défi. Les concert à défi. Faut bien sonner bango toi tata morote. Toi tata morote, toi ça défi na bango ndé. Toi qui ko beta musique. Musique et ninge beta masuna martyr. Wana photo dans la claire. Pour Sumbela on yaki déjà wana batu ba kufi batu bazoki de ba progression nyonso tout musique na martyr ba robeta masu te tika na foot yango monike hérité Watanabe te maza moto na tembe farabuka mira Jericho abuki batu ministère nini abuki batu ministère boy o no so bazoki ba décision que ba musique beta marasu te tika na pona bale hérité abuki Jericho yango monike ba e ba roya na sima jamais ba robeta liboso na biso to asu na ji Bozana JE. Que tu boucles les minots Jericho parce que bah on te fait bazoki des précautions musique et bête à masuna ça de bah on te et ça là écoute te on a vu ce qui était watata puissant y a un monique musique et zongi pour nanzela sous sur au niveau batike là qui yango wana musique ni bête à sauter ah donc niveau oyo fali atike là qui mbela wana ni nazoloba na sumbela hein yebi makambo wana te ba lobby ki na kata marti kuna bato ba kufi l'état j'ai décision musique et bête à malisusu te ko ça assemblée te wana nyoso to yebi po fali asala ki plein makasi na zolo ba wana te ba lobby batu ba lobby na ba l'état batu ba kufi et na te ke fala leki na te vana ba kete batu ba kufi te l'état muta lekaki a lobby musique et bête à masusu te depuis batu ba kufi tango ba vérifier ba monique et dalaki Sumbela que baton to luki po parce que na mama emoye ba o bautika accident o bautika marti o bautika abu mais ta ki ba monanité yango monique hérité fala buka mira Jericho makambo bandela a 0 yango moni 2023 compétition le ce soir de hérité ce ko mutu a odasu mutu la te o muta beta ki te a dévancer bata beti bato ba boli na sima a boli bato ba boli na sima c'est ça le problème non faire beta liboso na e wana moi je ne sais pas t'es fait ça na jouer yango to lobby j'ai la musique comme ngano ndengeni poto ke nayo héritier bakali ezalaki trop pour mon avant mon mobali bakali ezalaki ya danger pour la musique ebetama oyo musique ya lokumu pe esengo tango bato babimaki na kati ya sali bazo kokumisa orchestre ndenge beti ndenge artiste asali nini ayembi bafanatique babimi na esengo siko mutu musu ezalaka mabe afuti billet na $100 abimi me ayoki makelele na makelele eloko a retransmettre message pa bato na cité ezate omonaki lobi nango le 26 bato babimi na balabala bapesaki wata longonya pe bakumisaki bapresaki ekete azama moto asolo kete moto na tembe on tabeki tembe ekosila te po parce que tonton skol gout ba arrêtaki tembe nye mais biso nye ozala te tembe akitiaka chaka tisuka c'est ça le problème en gros. C'est ça le problème en wana. Eza li solo moko ebeta maki o wata yemoka bande koloba. Bana ngiringi boyoka kyango. Wata lobaki akotia stade de martyr ba pina ngo wana na le 26 ans bato betaki li solo. Atambusango. Kasi yango li solo to beta mango ya. Elo wana bende salami. Salami pourquoi atambusi martyr na nkunga. Po bato banoko zwa idée wana moi compliqué. Pour martyr ko déplacer te. Alobaki akotambusa martyr na nkunga. Na kati o dimima muke bato balobaki martyr ezalaka pona ba animation. Woni la synonyme etikala ya bato. Ya yembi. Ya ye nango siko bato. Ya koyemba. Parce que to monaki wenge. Tango ba ye babandi bamulolo babeti banze monyo surtout mokola samedi babeti bakolo budget babeti magamonyo to daki makambakunga donc wenge chantaki de effacer le tableau ya ba animation. To beta ba générique na stade wala ta moto tikeli match stade ya kana ton kasava ya ka beta ba zouk na 1974 na nino elino na 20 to ba zo réuni na 1974 na ba réunion fort ba beti masikini ba yema belé ba beta ka makambo ya chant bolingo zongo saka makambo ya bale ko makambo animation te wana boti longa ba evoloko
na ba Godzilla basala ba animation to yeko yo zama ke ovandi na kiti oyo yembe comme na tanga danse obini c'est ça le problème. Mais comme si bino bozo loba po benda dra côté ya wata to ndenge po batu bayebi ke ndenge wata lobaki ya loba nini ndenga lobaki ke akotango ba pine zelaki ke etona ne ça la plein pina ngo siko ngo circulation le 26 ba betele coup de chapeau musanga malamu batu bayaki yango wana eza pena batu bakumisi wata oyeba te hein yo oyeba te batu bakumisi na wata wata batu bayebisi makambo wana alimbi téléphone taka mwana mobali bandala laki ba téléphone ba message téléphone na ye iPhone yo buzo bango ezala nango so ba message na ba remixer lege belemba na moko éclaté téléphone na wata éclataki na oyebisa yo iPhone 13 nini 14 na ye éclataki oyebisa ngai eloko moko te David yango na biso ete bakotambusa sango pine sango nde ekende partout marti ata loko nde ke kwa fikini sango ekende ke mwana mobali wana sali musala ekende partout tina kikole bato basala nini bayokaki wana batie pine te information ekende bayebisa bino tamboli dans le bac na sens wana bino bozo kanisa ke ya kozwa marti atie ba pine otindika ngo ndeni quand même eza béton te papa pine muta kwado bofuti mbongo te ba pine to boki nango nkunga ba pine to ezaki nde maka donc marti etindika mika na kunga tango wata bimia abi toyende koyemba prof donc martyr etindika makika na kunga kunga nde mutu esali ke martyr ese déplacer sango epanzana na kisenso sango epanzana maluku bongo mpiaka esali nini mpiaka ezalaki kuna te mpo bato bayaki soki bato bayaki te mendula ebetaki te bato bayaki botala bavideo wana bien mpo bato bazolakisa wana bango bazolakisa bavideo oyo ezomema kaka héritier na kokweya me bavideo oyo bato bavandi baza koyemba stade moma ndenge eza koyemba album meilleur album de l'année nani asali album ya mobimba oyo ekangi ya nde mobimba lokola héritier wata aza te totika bilobaloba totika komibomba na basima ya ba réseaux sociaux osali mwa nzembo no moko otelemi na mwa si mobinsi ba jeune fille ote na teki combien de 1000 filles non ekicha sali album oyo betami Congo mobimba bayebi pe yango yaki ko beka yango na martyr en tant que leader des jeunes leaders. Héros dans l'ombre Fabrice zalaka na David Wembe kosala bien pile le top d'âge. Mais emi mambaki na Glody Lizara liso nzambe frère KDP aba otika moisson te tie soye bazala na moisson c'est ça le problème bana tu ya Luanda kala mingi te nazoya dalingaka bino na tina nazanoka na mboka oyo courant soki ye bato bakumisaka nzambe nzambe merci Seigneur courrier donc lora nesi nzamba comme électricien na mboka oyo nazanoka na Kinshasa donc kala mingi te nazoya nazana bana ya ngiringi te menga nazo poser question pour les maso batabala balobi batabala ngo wana o bayaki pete batabala balobi fali asali plein mais ayembaki te batabala balobi héritier asali mpiaka mais ayembi makasi eza ya solo mais bapine yango zoloba o batie na stade kasi yango na kati message eki lokola mulinga likaya yango to ekozala ya solo ndenge nini ekozala ya solo ndenge nini tango moni déjà que stade babi 80 000 soko sali déjà plus de 50 000 c'est déjà réussi eza concert à salté eza concert ya stade mais loko to sepeli kuna likambo ya koyemba po toyaki kuna koyoka musique eza art agréable à l'oreille faut koyoka son arrangement héritier wata coup de chapeau mais tokosenga no match retour ezali po match na minute eza 1-1 bango bayaki na batu biso toyaki koyemba totindiki martyr na sango martyr ekei partout etamboli marge bambule wangu tolobeleza te po wana eza befe moko naturel mais goga kotaki na stade esalaki mwa bato bakota te esalaki mwa jar pourquoi babundisi wata partout mbule ezobeta kaka na martyr mbule ezobeta te moye bandal confirmer bino eza histoire vrai nga nazalaki na kati ya martyr nabengi mutu aza na kati ya Gombe esengaki arejoindre nga na martyr abengi ngai nga nayebisi ye awa na martyr mbula eza te mazoloba na nga na Gombe mbula ezobeta bon phénomène ana toyebi te nini c'est pas ça qui est phénomène moko naturel
ti Gombe mvula kobanda nini oyo prince wa nini oyo ya triomphal ti Maluvanga Mbola limete Mbola changu ni auto Mbola batiki wata kaka martiri ya pamba yo moniki na ba caméra tant que Gogan c'est ça les problèmes wana zali kete a protéger nos instruments wana $115,000 et uta mboka bapaya et ya tina kata kin instrument wata $115,000 yo mi de douane louer no camion wana et ya na coller instrument ndi ma protocole d'accord que biloko na ngezo wana mboka mupaya eza ba fantirité matosi wana créer ba chafaudage na makambo nyonso tout ba son et lumière dans makambo et BBC makambo pena yo mona ngo parce na yo comprendre la réalité que plus de $400,000 ekufi na concert à Wata. Hein? Plus de $400,000. Budget ya ya stade wana makambo nyonso tout ba dépense ko futa ba rangère ko sombela ba billet ba uta libanda mboka ba leni bidens ke ba uta wana ba ya la première classe ya ba vantikité mon frère. tolandela ngo oza masoa bala tolandela ngo po toyeba bala na kotalisa o David pesa monique était héritier avec élément na tout na yo première question est-ce que mon déjà qui était prénine ou soit musique mi balé ou soit ko mi balé qui na ba bar que mutation bi de ko ba pese billet hein mutation bi de ko ba pese billet ya Wata so mona exactement ba sali yango te ba baki oya ko somba billet te ko kota na hotel soko sombi billet te ko kota te donc olo ba concert à Wata ba somba ki billet ko somba toujours bana yo yango wana hein soko sombi billet te ko soko dans la billet te ko ya te au moins na sac à Charlie ba carton ba billet au moins na sac ya Charlie Pakalingomba au moins na ba carton ya ba billet ba kaboli ba billet te soko za na mbongo te tala biso na miso vana ndako zela bilili po parce que ba roteka bilili oyo po ezali concert mo nano et continue na makamba technique te ba laver son ba sa nini boye ba mixer te et anon brit konista c'est ça le problème encore mon était zotala yo mon était zotala nga po parce que po bazala gité mais nga no transmettre message na masola balabala bata balabala balobi comment ça fait-il héritier Watanabe alobaki concert eza $100 VIP na $1 na area normal ba côté kuna mais to tukali komona VIP te na concert ya Wata omoni onde yo ti okomi na kata terrain pour la presse sur bateau bazaki presse te omoni bon ba batch na nini boko na bon ba billet d'agien donc place na bato bazaki na ba billet VIP o kokoma na terrain pour VIP d'agien na des rôles aboyi ko kabula po parce que mais c'est le chanteur o ba va na tribu d'honneur ya Imana oza na droit pe okitati na kati ya te ya terrain do dépendre ah donc VIP ya Wata ezaki na se wana te ndenge to monaki ya fali tozo solola na yo $100 moko tenga na petit $100 na ngai ezana moto musu ba benga ngo ba parteur debout même na Zénith ba futa billet cher par rapport ya bateau avani na ba kit so solo na bateau nyonso ba dans Europe ba roye biso que parteur debout ezalaka trop cher par rapport ya bateau ba vandi o ba da pemé na podium ba se pilisa ba bateau ba futa cher. Et dans la 2 VIP, il y a salle, na podium, na bateau tribu d'honneur. C'est ça le problème. La tribu d'honneur, on est bateau vandagi. Bateau vandagi wana, ou bazali kina, couleur na bango, ou ya billet na bango tribu d'honneur. Donc Wata ataki VIP likolo kuna. Na se kuna ezaki nango VIP te, ba kite ezalaki te. Yo obeta na se todo so na yo na se wana yo rovanda na makambo nini yo yendole yo commission lokwa ndeti catch. Il faut oya hotel mabenga ngo par terre debout. Et lekina muto avai na kiti. Il a entendu ça. Mais bon, nous on dit bateau. Ce qu'on bêtise Zénith, au tout ni prix. Par terre de bois, ça combien même Pexi. Bateau bateau man a podium, man va foutre à cher. Mais on est moudou appeler ça rende, appeler ça goût la musique. Bateau va vendre wana, bayara na orgueil, bayara na goût la musique. C'est même pas que bon nous on dit bateau. Bateau faut bagno comme ça. Bateau va fandité, bateau nous on va dire na se wana ba la concert au téléma. Médecin au téléma qui na podium anda fandaki. Bande richa bande ko yemba pe mela yiwape. Atiki chanceli sina marambutu, akei basket ya Gabana ya 2 000 €. Ensemble on a la ah wabila malataki oyebi na ba prix nango yo ko tikela ko pone makambo wana te oh ngana hotel so na vike po da ida Gabana na fendi wana so ba niko vérifier au mona biloko nyonso to na ba prix nango to mona trop cher na yebisa yo des garçons wana amusé pona bato ba se perdre na tennis basket a changé plus de 4 fois ba basket ça attaque déjà 2000 ça fait 8000 balles kana scène wana
siko na moto siko sombi siko ke billet héritier bana no yemba siko comment héritier do yemba yo vendre na masolo balabala na masolo balabala bata balabala balobi comment ça fait-il Koffi Olomide akoti makamba wata mais simbi na ngoka ate eli ko lobate kete tango wenge beti bato baloba kete wenge zo robeta bakoli ba fanatiki na bango basai nini watu tangi kutu wenge te ko wenge pe bakota bazaki na sima wata to sola benda baloba keza bitumba ya bana batata ba osani bakota te ba père na ye moko batiaki na statut batie na ba page na bango te ba père ne bakota ekaka yango to lobi ko yake na makambo te batie na ba statut ke bitumba ya bana basani babunda batata bakota te omona yango te kala ke batie mabe eloko mo balosala 4 mo balosala kala bitumba ya bana batata bakota te siko enza makamba bitumba ya bana wera osali na kata stade te meto tomonaki Koffi abengi kutu bato mopa babengi bato baya concert ya wata makambo basabo na boso na politique Koffi atinda ba Koffi fil ba Koffiyette ba le soutenir fali otala yango te na bosolo tozala nanu bato pourquoi biso ba congolais to mo pasola rétroviseur na yebisa roke David to libela te na mokili nzamba atia biso banye ba masuba ba krasha ba miyoyo na kata nzoto opa yebeke te muto ozana lolendo mais jour tozonga na moto zonga na lilita to yeba mokolo yango te jour ambotama bato basepela na biso ke toza bata nyongo tango tobotama na hôpital tofuta mbongo okoli obotami avo kufa lisusu po bakunda avo futa nini mbongo to abata nyongo dai kotungisa makate na mama bata mokili eloka liboso héritier otikala suko banga lisusu stade te otikala suko banga ngote pour na biso ke stade bangisaka na musika mais ça de miliki te to so na yo ke obeta masolo na te po parce que yene na bende Emilie te adundi stade po parce que bino mo beti maboko bato babeti maboko komba bino yeke te chanteur ayembi danger bino mo bolobi ke te ayembi kuna yaki match te yaki makambo nkunga reprend bande musique reprend David na biso makambo be soko botama chanteur otikala ko banga eloko moko te héritier ti abandi musique ti à faire voir na miso abatu kaza danger depuis 98 reprend héritier bazoya na pongo po na pongo mona veni mo venda to sene mission aveni mo venda ayaka na ya na e pongo e pa petit na ngai Emi Mambakila Charlie Kibaka zalaki na de daba no ya pa Charlie Kibaka na mo venda 30 98 reprend c'est de calculer le héritier dans la carrière ça fait 24 ans de carrière na carrière solo et mon personne depuis 2015 si le auto qui est de 7 ans si que ça sanga que on a le baquete héritier ta fort pourquoi ta fort héritier atana madilu katina e atana ba josti qui a beaucoup ta katina e pourquoi la différence bongo au pesanga moi temps josti qui a beaucoup ta ayemba na kata OK jazz ingo lo bateke nyoka longo nde bazana orchestre na bango kete aleki joski eliko lo bateke madilu tia no yemba na kati ya OK jazz ke ba papa oyemba ne bazaki na viva la musique baleki madilu jo madilu ayeko longo na nzembo oya salaki dati pétrole ayembi dati pétrole coopération na bango avoir caché moi $100,000 na Luanda tanga ye OK jazz fandi c'était pesa kachabi ngam na yembi ngam na sali makambo nyonso to na sali ba démarche na ngai ndenge ni do mimanga na makambo ne boaka makambo wana tanga ko sala orchestre madilo ba noko zo ba cacher ko lika ba tutu mais a sala orchestre na retard reprend ay ko sala bana système orchestre na ye mazora ba cacher ba $100,000 pa ba bongo pa ba sasu pa ba nani eliko lo bateke ba onyoka longo bazalaki dedans na ba orchestre na bango ke balekaki madilo ya on atali sogete eliko lo batene héritier daki na maison mère que batu o basalaki ba orchestre avant yeke baleki yo na telle so différence à makambo wana po batu batala ba polémique mutabandi carrière lobby musique dans la bongo te musique kozala kaka kete jolo no to yeba yeka na tanga mantsanga tange beti batu te reconnaître jolo no nzembo moko nzembo ya nani avie na biso viva la musique nani lijo kwempa patati patata nzembo wana ceci c'est là nzembo beta wana ekenda nango pepele Mississippi a scellé les rois. Ataka nzembo moko to yeba et partout. Donc bo tiara batute que Valère et hérité ça fait 24 ans. Ba premier morceau na yona mi disque ingindi sara mutute. Ce qui disque ingindi sara batu mais si maro masi ya lutumba arokufa na lingwa la te. Kwa aleki batu na nzembo.
Il y a un autre dimension où comme si Saint-Esprit nous diriger sur une mission. Lutumba Simaro. Avant na isanga ko na isanga kufi na isangi mais dans ba mai dans ba chef d'œuvre. O soro vandi boyo ki dati pétrole bani ko beta, oyo ki offer les oro beta, oyo ki verre cassé les oro beta, oyo ki banzembo nyonso tout o asala danger ba boule les beta. Mais akufa la lingwala. C'est ça le problème. Musique ezali ki bo moto yango watane mtazana ki bo moto. Puis le top 10 zalaka David Mbe. Koko maleka prêtre. Ozaka mutema. Tande to ba la tout planté donc muto ya na sima. Boye la suma ba planté boye la marambo ya. Cha pour parce que c'est étant abetara marti on a salaka planté ça na ka katikati. Ça na ka une affaire ba 18000 et mené. Mais batu ba ki banzinzi, batu ba ki makambo tout. Ba sepeli. Oui. Yango moni ke wata zongi siko makambo ya cha. Oui. Tu parles sur distraction, c'est pas parce que fanatique à muto ya kana muta bota mutu kuna azate. Ya yo ka bonne musique. Aro yemba ba ko déclarer. Pour moi, les bateaux battement les bossons, bah on va y aller mati à Wingé, bah on va y aller mati à Fali, bah on va y aller sur la mati il y a fait, sur ce libre avanti, bah on déclarer. C'est ça les problèmes. On monique, bah Bouki Jericho, bah tout bazon sandé chant. Bah sur on monique concert à Betty Masiki en 1974 en 20 mai. Combat Mohamed Ali, George Comichelo, à Beta Masolo, on a commune à Kalam, on a commune numéro historique. Il y a un moment où on retourne sur la barrage. Hôtel Mabi, oh, Abeti Masiki, non, yemba boy. Pokunga, soit ça qui va fanti, bah tu vas mettre ma solo en tête. Franco Abeta danger. Singakoni a moulay. Abeta y a un martyr, on est dans un carton total. Il y a un moment où on a arrêté, bah tu faut bailler à Michael Jackson, yembande, binande, latande, son et lumière, oh bah tu vas voir la nemicolo, on est en train de dire. Yembande, binande, latande. Son et lumière. Au concert ils en couleur. Yango moni masolo ya martyr ezate ke bwana ba podium moko ba ghetto. Poti lelo ba film na bango ezo bimate. Non, par rapport na masolo balabala na yoki na ba coin moko be ba lobi comme c'est ça même podium. Non. Ezaka même podium, même entreprise oyo fallait abetela ki podium wana yango pe rita beteli. C'est ça bon c'est comme tricage. Wana ko mitricage. Ngana yoki bongo. Wana ba kosi. Comment abimisa biso na bango toyoka na raté te son eza mususu lumière eza mususu mais podium eza moko yango tozoloba podium na bango ezaki moke omoni biso tontoye biso podium eza munene eza en couleur bon soki lumière oui soki omoni ke poto lakisa ke biso tobeti musique ti lelo ba film ezobima te bazolakisa kaka bato bayaki ebele boyemba nzembu nini likambo kozotuna bango yango bayembaki nzembu nini bokangi kraka na nani bokangi kraka na bato bobomi wana botuna bango mais biso bato bayaki koyoka nkunga Riche aza koyemba papa chanteur aza koyemba oyo ayembaki na album ba menomane ya musique ya bonne musique bayaki koyoka oyo Riche ayembaki na album yango bayaki kolanda na martyr ya bango ezobima te film ezobima te cassette vinyle oyo ba franco babandi kosala ba musique ba mamu cassette oyo ba rochero oyo basalela nzembo ya maze reprendre oyo ezaka bandeko botala maze lineti leki mopati bie maze donc ba vinyle nomona osiko live yo wana na génération 5e génération onde to benga yango da moto azo yemba ninga travailler na CD ninga travailler live yo na benga mikolo héritier wata cassette vinyle et moi na sauté héritier wata cassette vinyle CD da radio na ba gratiné et repas moto sala CD repas d'ailleurs na ba gratiné donc na ba niveau moko soka boyoki premier champ bokebe nini sali 2 semaines 3 semaines ndela sala nyoto c'est bon mais CD a échoué po tokoma na biso na suka na masolo balabala ya lelo na kati ya ngiri na ngiri ngoto liloba nini okoki koloba mpona héritier wata na ndenge ato obeta concert na ye bon liloba na koloba mpona héritier wata aza goga aza moto na tembe mpe alakisi tembe ne mpo adefie abeti martyr
malgré tout ça oyo elekaki oyo elekaki ye moko azwa conscience nango a comprendre que Martyr eza grand libulu à la prochaine occasion ndenge tolobi ke match eza 1-1 tokolemba bango te tokozonga lisusu mpona komilengele na milulu ya makasi oyo tokoka kosisa match wana po tozomema bango sikoyo na tir obi po match eza 1 tozokende na prolongation tozokontinue po mosusu nana monani te tozokaka bazoloba tokobeta mais nanu tomoni te biso wana toyebi te mais biso tosi tobeti yango na kosouete kaka ke no mbala nsima promotion ezala makasi mpona koyeba milulu oyo ye asalaki eloko epesi mwa kokoso ndenge makambo elekaki bakonzi baloba rebetama te koto baloba boye nde public akomaki na mwa nini mais ntango auti Afrique du Sud aye nde bato baye comprendre ke ndule rebeta siko tekele babiye etekami malamu te ce qui fait que moye bato badeplace pena massivement baya na Martyr ezalaki te papa pesa biso souvent 5 minutes et ça moins bien olobi biye etekami malamu te biye etekami malamu te faute ya bureau ya wata faute ya wata to faute ya mutu oyo asalisaki biye nanga sala ba biye ngona yo répondre to na kele boy na ba na ba idée eloko nini ba biye etekami avant 5 jours ya concert zoka ndek biye tangu na makambo ezalaki na nungu ezalaki na ndenge ya Martyr poto za maclair tangu mupepe uti seconde Afrique du Sud gouvernement tali mabina ba administrateur ya Martyr batali kete c'est que makambo ezao yango monaki ba sponsor pe bazaki na mo ba réserve ba bande ko comprendre ne makambo ne ko kendelete ndenge to buki siko ndeji donc wata azwaki retard il y a promotion retard ya billet retard ya babloka la nyonso yango mutu et causer makambo nyonso administration ya Martyr mais tellement ça puissant 75 000 billets vendus wana woke na utu loin te pona zonga mapesa na za pona biso maka tonton na pas boss donc na simbo partout dans passe audio na ngate David wata 75 000 atekaki 75 000 billets vendus ava perdante mais à 80 il y a un total show déjà qui était 100% de quoi ça 100% nous la raté même na fait batu babeta ba 100% wana na Martyr wana 100% na façon de bana yo ce que yo koki na nyonso to ke so ko minzambe te na koteka biye na Martyr wana batebele babeta na Martyr so zobosa na histoire batebele babeta na Martyr olomida beta na Martyr c'est beaucoup te zela zia tokende malembe tokende kilelo biso to beta kilelo so la siko na makambo tokende yo na fait beaucoup de musique te tozolinga tofungula parenthèse elaki babuka Jericho na makambo yango to sali ta onyo toroya to yebisa 2023 muto beta toko préparer en conséquence muto beta Martyr ko leka biso na 2023 netoke na makambo muto beta Martyr ko leka wata zate Martyr wata beta 4 fois ya liboso nanu liboso te liboso ya enta liboso to tsede na ba CD to tana ndako ba hotela musique ya wata na wenge poto so no clair ota be afali fanya beta hotela yango te po parce que eza na son ya mabe eza na qualité nyo tu ya faux pour le monde que na no bomba mayo bulenga la wana ti yuma pona que no ma clair soto fa na ndako mwasi na mobali ba bimaki ba ye ti batala musique ba hotela ya wenge na wata c'est tout poto que no ma clair poto mo to bomba mayo bule biso to ba yuma bandule nyoto ya Martyr ebetamaki son ya danger to moni pa wenge deuxième so to moni ngo pa ya wata c'est ça le point to dans ma clair que CD o ke tika la ke batu bazo oyoka ndenge ba beta na kati ya CD ndenge ba beti live mais c'est cassette vinyle ou a fait c'est ça le problème yo mo photo to remonter pour ngana banga mutu te ngana mona te ba beti mutu liku mutu monte kimi na ba mona ngote akoya olamuka emona batutu batalio bon topesaka bana Ngotoville nyonso mbote bon biso yo toza na kati ya bakina tozo préparer pe pona milulu na biso ezali na Avenue Bambili oyo ekosangisa bana nyonso angiringi les anciens de Ngiringiri na Khartoum yango tokopesa batu nyonso mbote ambassadeur Raymond Singa toyebi ke tokozelo maboko kofungwa macha masunda le leader toza na biso famille kufaka te mage basinga yo yebi kaka oncle sala ndenge ezalaka kaka
totali kuna tozali na Montana Kabumba elenkeme tozala ne chaque jour na bakinya toza nae nayebi ke Diora sazongi nae mais elenkeme azali awa Beti Mulanga ser nanga talaka nde ba fete leki talaka ndenge tozalaka kobosanaka te pondo mazaka atilo na kati ya bakin wana tinda te ata tindi te mais ayoki déjà na kati ya malako ndenge makambo ezokende Pascal Morabito nayoki ozolela o fonde abosana yo te fonde yondo bosana fonde po bamakambi milulu ebele tokoma mona kaka bato bazalaki na bafere na biso te bakota na bafere yango bon moi mpe nalobela yango mingi eza te mais nayepesi oka mbote bisika oza kuna na state nayebi ke makambo ezokende nango bien Pascal Morabito 001 nayebi ke kimi ezali mais sala toluka fonde poti lelo Pascal Morabito po ba fonde pe ba chaka moi ba me fort na bango mais nakoma okamwa masolanga koma olekanga ka neti na mupepe yango na ngai na rappeler OK naza na oka de Caire toza na biso ensemble na oyebisaka bana ngiki ngoto pe ba bexi bana bobongama po milulu ezali ya minene pe koleka na kati ya ngengi to senga pe ba présence na bino ba Clara ba nani boleka ba Magen ba Zaoul ba leader ba yebike ba 12 bal ba dikando ba robeta ba tutu ba robeta ekozala bien po na biso tu bana ngengi na kosenga ka na présent Christian Kadisa ndenge ezalaka kaka oyo eza conseiller na opondomba alelika na musika mais nayebi ke makambo nyonso ekotambula nango malamu. Merci Pondomba nayebi ke message ekomi konisa. Ouais David Yembe. Message moko na ndenge wata otala yo. Pesa no message pona wata. Ndenge za mabe pona messe cassette vinyle. Wana wata. Donc nayebi ke musala osali musala kitoko eza CD o egetika la génération na bano ba robota ba otala ke kiye monsieur le chanteur. C'est ça le problème. Nayebi sa rabate belé. Kosala orchestre avant et niko lobate ke oyebi musique te. Ozui grâce au sala orchestre avant orchestre nao, sala orchestre nao. Wata azana 24 ans de carrière. Mais ti carrière personnelle o ya en solo, aza déjà na 7 ans. Donc na 7 ans, faut te pesa le boko na liboko ya mobali po parce que dans mobali ma ya solo. Ba effort on so sali po beta marti ngana zalaki na monaki makambu pesa moninga kete na ya ko porter un plus nanga chez tellement dans les DCI personnel héritier Watanabe yango moniki na kopesa longonya epai ya héritier Watanabe bato basali polémique ota memena na makambo kitambo te héritier vai na kankokolo héritier avandi na bandal héritier avandi na kitambo héritier vai na bumbu avandi héritier frankate pe biso pe bana yango moniki biso batangi na bumbu tozala bomoko donc so na tali na ndenge ki ya famille Lutadila Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Richard Akunzi Motema ya Nathalie Lutadila. So Nathalie Gunther yé bazala mingi na Chaga Lutadila, Ariko Akunji na robo sanabino tenenge zelaga, Jifes Panda. So Nathalie musika ozali petit frère propre, Claude Moseka, Poso Morindo Mesuki ya Mindele. So Nathalie Lisusu na ndenge ya malako ya kati donc elle collaborer toujours aux Arabiens, vie est toujours super formidable. So Nathalie sous petit nanga bien bien Luzita. Tika tembe oza petit moro bokoli na tembe pe okufa na tembe mabe pona yo. So Nathalie merveille Lutadila Luzita pesa ozali kolo ayeba toujours ko batela yo grâce à Luzita kolo ayeba ko pesa o makasi na ndenge zalaka na muninga na Landry bo vimba toujours bino bo message to bo ko ba hamburger à famille kolo ayeba ko batela bino. So Nathalie Lisusu Gigi Dakosha Idriss Dakosha yo yebi makambo ezalaka Mandela Weston plus impangi yo Mandela Weston na ndenge ezalaka kaka so Nathalie Lisusu beau frère nanga baby kola yeba kobatela makambo nyonso ezala Lizara Glody Lizara liswa nzambe yo yebi makambo nyonso ezalaka be emi mambakila yo yebi ki ovandaki vraiment na ngando na yo mais otiki nganda kei. Est-ce que place nganda ki akokanisa yo? C'est bon. Ba merci à trop. Kolo e ba robatela biso pe na sepeli na mingi. Ozo me na musala na yo me obetani Kofi Mankoi. Oh, Kofi Matuka Mankoi. Ah, wana vena ngana kati na ba state kuna kala mingi te. Bazo komisa. Papa na biga. Kala mingi te donc David Wembe. Nazo kota wana. Donc on est ensemble avec vous ezaki masola balabala. L'actualité est 5 ans beta masolo ya concert hérité Watanabe. Ça travail à être humain. Donc ceux qui vont critiquer, ceux qui vont finga.
oyo ebimi awa ebimi oyo bango bayebi commentaire tellement ebakisaka un plus na kati ya bavie donc nalela yango fort ata bakotumba nga kofinga na banga yango te nga botama nano bolumbu banda bima na maternité na kobanga nje nini. Merci beaucoup na batuto bakompagnie ya Michel David Ewembe Masola balabala nalingaka bino nyonso na ntina FCC Mobimba mauvais Ben Willy le Gabonais zalaka na David Ewembe kosala bien Paulo dos Santos le guerrier na monaki na Facebook Kabage nayebi te na kosala liste mais nayebi ke naza maki na Kinshasa mais naza na niveau balwanda na za nayebi ke komona nga numéro wana pendeza nayebi ke toko na bonga moko Farel mi l'esprit toko te na kabola na te po Paulinho Saye parabège mama Laetitia ya Farel boteli biso mwana moko kitoko banini mwana mobali Igwe ngena lobeloko moko pona ba congolais bazokenda makambo moko na ndenga mabe trop congolais azo raisonner trop négativité donc forme ya concert to chanze yango forme ya concert pona congolais komi plein forme ya concert pona congolais komi ke faut batu ba kote belé forme ya concert pona congolais il faut batu ba respirer te yango te concert ezana ba aspect belé ezana ba étape belé faut totala soki to lobela plein il faut peut lobela dimier il faut peut lobela koyemba il faut peut lobela aspect il faut peut lobela podium il faut peut lobela ndenge mission lati mais comment ça veut dire eloko moko soki esalamité concert nyonso ekomi mabe toyaka kotala concert to toyaka kotala plein congolais toyaka kotala nini so ye concert congolais s'il vous plaît bo répondre nga bata balabala bo répondre nga pile le top déj bo répondre nga soki toye concert toyaka biso moko kotala plein to toyaka kotala concert on ensemble avec vous ciao.